tard ekosimba. Mais ba Rwandais nyonso bozo na émission yo boyebisa Kagame abongisa bisaka azolongwa. Mbote na bino bandeko balandi partout bozali ko na biso na Tindika télévision ndena lobaka toujours en chaîne idéale melaka bino ba actualité na tango oyo et sengeli réel plaisir pour moi mbala mi balé koyamba lisusu pona bino le cordon ya Tindika à la personne de Papi Kamwasi Nayende tozali ko décortiquer analyse politique ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder na pesi na cordon mbote na yo. Merci mbote na yambi yango na esengo nyonso. Merci ndenge obengi nga na plateau ya émission na yo. Et puis na koloba ke ba mbote o ya pesi ngai pe na pesi bino ba mbote boya malamu na émission ngo. Ba question en tout cas ali aye ngai na ko répondre pour te éclairer bino bo sepela. Salutations spéciales à maman Angèle Pumbu depuis les États-Unis landaka Tindika tika été cordon. Merci tout d'abord de nous répondre favorablement à l'invitation na biso. Tika tobeta lisolo mwa muke ya marche à la muka ninge le kaki awa na capitale to mona ki ba lacrymogène et beta makipa comme pas possible. Or mokonzi mboka lobaki ye na pouvoir lacrymogène kozala lisuté balobi mokonzi zali ko respecter maluba na été là dessus yo lobi ndengini. Merci beaucoup madame na motuna wana na ko répondre ba na mboka boye. Boyebi que frère Martin les danseurs hein frère Martin ozo ko bina na kingakati bomona ki baninga bazo bina moi le keto zo ninga na ye le keto makasi musare ga yango wana papa danseur alukaka ba opportunité donc ndenge za wana ezalaki likambu ya marche arrêter ba marche belé ça ici hein mais zo simbati donc ti na suka a profiter pour na makambo tiweri ya Rwanda on na salisi marche pour batu baganga to la kisana communauté internationale que tozali porter na ba réaction to pena makambo oyo Kagame azali kosala l'idée était bonne mais siko ayeba ki ko diriger ba troupe na yete pour passer la marche en bien et comme kuna marche longwe ya Kagame comme marche ya Chilombo et comme marche ya maman Marthe et comme marche ya maman Denise Nyakero et comme marche ya ko finga batu tina ko tumana photo ya président tandis que biso ba congolais to tumbi ba photo ya Kagame na ba drapeau ya Rwanda pona koloba non na agression ya Rwanda siko bile bo juste sous photo ya président de la République bo tumbi donc c'est-à-dire bile bo ko ba Rwandais bo contre la ba Rwandais bo sali pa ya bino vengeance congolais yemo ka tumbi sous photo ya président mais wana ba policier faut ba silika po bo tumbi siko ba photo ya patron na bango parce que yemo ta futa ka ba policier nyonso na ba ancien combattant dona ba commando na ba roulage patron na bango fachi na ndenge pa ya armée azali pe commandant suprême ba ko silika ba ko sepela te bo tumba elongi ya mo continent bango direct ya ngona ki réaction de salamaki donc izala ki lokolo appelle légitime défense côté ba policier po ba tumbi mo continent bango ba silika ki alors soko zuma mbata faute ozala yana yum to bandi makambu na yo voilà donc frère Martin Moussa na yangwana alinga ki akotisa gouvernement na moi piège bon et bandeli idée ezalaki malamu masali yango bien te basoda basiliki ezalaka kopesa bango moi correction est-ce que yokoki bato bakufi moto akufi na ye te alors yo moto akufi na yo te lacrymogène ebetamaka même na France même na Belgique partout mais babolakaki bango ekobetama te non kolaka wana ke marche pacifique non marche pacifique au fait soki bosali yango pacifiquement mais soki bodébordé beaucoup tumba ba photo mokonzi beaucoup ba bisa biloko abato wana plata yo moko faut besoin quand même moi correction donc côté wana en tout cas ce qui frère Martin azoki idée pour na Rwanda to féliciter ye aza mwana mboka na sens wana côté wana ko mwana mboka mais ce qui se combat troupe na ye ba déborder wana no c'est baby et baby donc faut besoin moi correction mais mutakufite voilà ce qui est tout le monde différence pena kabila yango wana oh mutu mo akufaki babendie akiba alimwe bakeko zo accord bakeko na maluku na butu fausse commune fatima boko pembe makamone za la rati mais la police
akozongisa bino en ordre en tout cas mabe eza te neti lelo nga moko namoni nga naki na nsima 207 taxi bis liboso mama nzela yango oyo bato baza kokende ya kimi alingi asala biloko basalaka wana akutani na soda moko azobongisa nzela oyebi soda asali nini abambi ye nzete na liboko na ezosimba vola bato tu batala bi non soda na raison voilà donc ere moko mpe tozongaka na nzela ndenge musée abetaki mwa fimbo mona ordre ekozonga un esprit bien en tout cas un esprit ya bien lokola moto akufi te oyo azwi mwa mbata asupporte parce que batambolaki mabe tozonga kaka totikala na lisolo kaka ya frère Fayulu tomonaki wapi kani ntango bazalaka baopposant batunaka ye question lelo soki okomi na pouvoir est-ce que bokotravaille ensemble ya ndeko Kabila aboyaka yango alobi te ifo tokanga Kabila totia ye na Rwanda komona libala na bango lelo oyo ntina bavideo ya anniversaire na Kingakati omoni te ntango bango balobaka bayebaka mokonzi ntango arespectaka baparole na ye bango barespecte te. Est-ce que bango bazaka na nzela bazo mériter ko ça l'opposition to ndenge ni? Bon, Fayulu azaka opposante. Fayulu azali affairé. Vous comprenez? Yo mona mingi so ngo mona ye OK na hôtel. Avant d'aller au hôtel, affairé. Hier ba ko teka na ye badamage qui bouffe. Boka ngo fali aboire. Martin Fayulu qui bouffe. Donc kuna qui bouffe donc bouffer kolia. Donc on a un commerçant. Bana ba tout moko vision vraiment politique ezati. Makamwe belé aloba ki ezo ngira ye moko alors se contredire. Aloba même pour le président Félix, il y a la ennemi à Félix, c'était maintenant combattre mutu za simanaye Kabila. Mais ye mona Kabila ba que ça la coalition, ba komi eloko moko sikoyo. Na moni kutu caricature moko mutu moko azuyabi une bête de plus ba kangi Fayulu kan nani catch boye pa Kabila. Donc vraiment yango na Félix Taka Tshisekedi wa Mulumba, Etienne, le Sphinx. Alors il y a galère, mais Tipwana Tala correct malgré ba piaka malgré ba nini ba kanda ba kanai ba ndeko na ye ba kima Mobutu abeta ba ngomba mususu ba bela ba mususu ba daya na ba tortire wana. Mais Tshisekedi azalaki toujours correct, résistant à danger. Donc premier combattant na nuye moko. Alors ba colère wana, banzala wana. Tshisekedi aseda kite, mais bota la frère Martin, ah ou meli kututé. C'est que opposition za ngo susté. Non mais opposition ezate, na uto lo bana émission nga isilaki o eleki lelo na lo binini. Oyo nyonso na $100,000 na ye alinga tia pour poser candidature na présidence de la République. Akende na ye na Kasangulu ube na Luila asoma mabele atie bangulu atie bangombe asali pula ye akena akotana na ye chaque dimanche même madame na ye so amoni ke madame akotia mwa mbrema azui mwa katula kiadi makie kuna bakie kotana na bango ba meme bangombe donc azoko jouir na ye no contempler ferme na ye parce que challenger azati et puis roi asa confirmé on est arrivé à roi et Sirit. Oui, écoutez, arrivé à roi yango wana la confirmation. Donc deuxième mandat ya Fati. Bon c'est après troisième mandat. Bon banasko ko meka susu ko tali baya. Mais pour l'instant, bon ça la économie. Mais tomoni roi ngopé ndengo lobi tout à l'heure. Pourquoi Zelika ka tant oyo pour quitter? Ça ko créer polémique. Avec que soit sumbongo au Rwanda bande ko pied ba matière première parce que mutuna mutu interprétant on ndenge na. Pourquoi le roi Zelika ka tant oyo pour quitter na mabeli? Bon, mutuna mutu fa interpréter na ndenge na parce que biso to raison na ndenge moko te. Ils ont bateau dans ba dimension élevée. Il y a ko sala ba hypothèse. Ils ont ba mususu pe azana terre à terre. Oh donc quand ça yango pe ka lobby hein. Voilà. Donc ba consignance bazaka na calendrier na bango bana ba agenda na bango et là ba musu ba agenda annuel ozomona bino boyebite biso pe toyebite alors na programme na ye ozomona ke coïncider papa azoya parce que papa ko mbongo ye mo kutu milliardaire et puis bango kutu bakipana bango ba mbongo te nyonso bandini ba pesa ka bango siko na papa azope ko lukalar siko na roi aye ko lukalar non izalaki na kati agenda et puis roi ayoki trop makamba ba limite makamba ba frontière makamba ba guerre ya Afrique etali roi pour bango ne ba kolonte bango ne ba kabula ki mabelete mabele wana oyo Kagame azowela
ba ko rappeler en ordre roi ko yebisa que non Kagame on va taisez-vous tais-toi poza mwana on tais-toi zana moi qui coupe peu sur selembao contentez-vous de ce que vous avez roi ko yebisa ndenge wana yango moni roi ye yango moni roi akokende tina este pour akozwa ba témoignage ake a palper réalité ya terrain pourquoi roi akenda ka songolunda te est-ce que ayebiteke bataba ndundu bazalaka bayaka ayebiki bayaka bazali bata ba congolais mais akena ete et pas bantandu pe akete na Équateur roi akete c'est-à-dire pour na roi yango te eza na problème na Congo problème eza este problème eza pe Katanga Hollandi je crois rapport il y a IGF il y a Jekamine ndenge ba détruisa Jekamine ba teka ba pesa ba paya ba perta ba mongo ba contraire ba kwanga na makayabu pona ba intérêt personnel à la place il y a intérêt général yango roi aye ko palper et puis roi bazona la pe pongite na Belgique bikeko na biso bazwaka bakenaka nango kuna bikeko na esala ba miracle ezotuma ba papier ezobeta ba shit ezotia makelele ezoloba kintandu donc boka kintandu na butu donc bikeko ezoloba ba belge bamoni kene bloka bato yibaki bato ya kozongisa il y a une réparation parce qu'avec Mobutu rupture diplomatique esalamaki avec Kabila kutu koloba te donc diplomatie moko ya kitamata efuka mais tele tikala kosimba te yango facha boni ke intérêt ni to kozana nango na ba belge to loba na ati parce que ba yebi ba secret belé oyebi ke Congo central des réserves ya RDC nebi ko yebiti en tout cas passez-moi les termes Congo central des réserves ya ba richesse nyoso ya RDC na ndenge ni coltan or cuivre nini matière ni susu bon ekoya ba matière ezali ebele na Congo central ou même na est ezate belge ayebi secret wana mais na histoire toyoka te ke or moko biame na Congo central diabe bimaka na mayombe ti na yoka te diabe bimaka na mayombe or bimaka na mayombe bongo nini oyo ciment kuna sika bakotimola ba ciment tosi ba eko ezo bimaka mabanga ezaka na ciment te mabanga nezo misaba biloko kuna bato bazomona te Congo central ezali poumon ya RDC réserve ya RDC jour bakobana ko exploiter Congo central yango ozomona Kagame azokende kosola na Sassou Nguesso po aso mabele kuna po akota boyeti bato bazoyeba te yango faut ko caler déjà net faut ko bloquer net bikolo il faut renversement ya pouvoir ça na Rwanda Kagame doit partir donc ayebi Kagame ayebi makambo zo ebisa yo ayebi ke Congo central eleki est donc le quoi ça guerre na est atondi te alinga bana siko guerre na Congo central azokosa ba pesa mabele asala bilanga na Brazza non o ba koya ba cultivateur te ba to sala bilanga na ba commando on a préparé déjà deuxième guerre na Congo central il faut vraiment l'arrêter net voilà c'est ça donc au moment ba secret allé belé roi des Belges et sénégalais eya moment na ye ekoki a solola na ndeko na ye Fachi Beton a lakisa ye bimangu na makambo e batama ayebisa ye tala kende boizonga boy parce que ndenge za wana Fachi ndenge za wana ko ba ayebi ba secret no so Congo te bon on bet le basolo ruati parce que bango ba kotaka ni boso avant Fachi botama Roi yebaki déjà Kinshasa comment dirais-je RDC avant Tshisekedi ba mulumba botama bango ne ba ko kamyo lisolo Congo yo ko betela Belge lisolo Congo te mais yango na flashé on a vu que Congo central ezali réserve stratégique ya ba minéraux nyonso ya RDC mukole ko beta mba okopesa na réseau okalisa émission lelo ndenge to lati na cravate na lati okanisa émission lelo
Voilà, merci na yo cordon bargument et belé ça livrait bien. Kasi royer Kinshasa aken ezalaki ya malonga pena te ndenge tobandeki kozela Kinshasa bopeto yango salite ata couleur te eloko moko te ACP kaka nde ezotya luyalu na Kinshasa mais bopeto ezosimba te tomoni quelque part te gouverneur de la ville esengeli ate lo mo esalama mpe na ngambu na ye. Non, nga na bombaka na nga te nalobaka deja opesi mutu localité abongisi yango te akomosenga quartier akomosenga commune bopesa ye te. Voilà, donc wana ezali lokola olingi oembrase nyonso na mbala moko okoka te. Aza kaka na ville ya Kinshasa mais parti politique edaka national Kinshasa ya pamba azokoka te, zandu ya pamba banda akanga asote akesala parti politique boyeba yango na bopeto na parti politique wana esimba te parce que un bon leader bayebaka ye déjà à partir de l'organisation ya moke moi charge bopesi ye botalebi oyo ezosenga amata amati oyo ezosenga amata amati oyo nano osilisi te okomi na parti politique après wana mpe ekosimba nango te. Donc oye mpenza même lobby na aéroport na je l'ai vu namoni kaka ndenge wana presse mpe ndenge kaka boss kipaki na bango mpe ye te bapréféré na bango bapesa ata mbote epai ya CG Augustin Kabuya ke gouverneur mutu munene ya ndenge wana aza koya roi oyo toza na bango lié na histoire ya makasi ya Congo oyo kotika mpe gravé mais ekosila te histoire wana na Belgique batangaka yango biso mpe totangaka yango tobengaka yango cour wana bengaka yango hipoko histoire politique du Congo hipoko en sigle soko koti na université net na science politique okozwango na G1 donc mutu apesaka cour wana mpa na biso na IPEN il fut ministre na gouvernement ya musée azobetela bino masolo papa mokolo ka professeur ako enseigner bino histoire ko bofandi calme azobetela bino lisolo ndenge ba rôle ya basango bajouaki na politique ba belge banaki ba informateur yo kokende boye na tubela okebisa sango papa na bomaki mutu na luila boye na boye sango ayoki sango na mpimpa akepesa rapport na gouvernement babia mutu yango nani boye na boye apesi ba adresse makamu nyonso 5 heures baye koniata yo banani basango tout ça eza na kati ya histoire politique du Congo. Donc basango bat mabe biso na ba belge kasi ba mbongo tomona ba comportement ba mbongo langage mabe soka linga koma président acha libaya ambongo soka linga koma président na mboka cha libaya poser candidature na yo total sikoyo ebanda toujours ba langage mabe toujours ko contredire président de la République toujours eloko alingaka toyebaka te mais omonaka lobi na tongo na kingaka te bakesimbise nyoka omonaka kuna na mama yana laka na mama donc papa na mama Adam na Eva oh na répondre ba question siri il faut aussi la te cordon analyse za moulaya en tout cas un grand merci na bino nyonso nde bozali komona toambi mpona bino le cordon papi kamwasi nde tozali kodecortike na ye baanalyse ya baquestion politique ya République démocratique du Congo kasi étant que communicateur ya parti présidentiel tozomona mpe makambo ezosimba te eloko nini bazoreproche na fils Mukoko mpe président Miguel po tozolanda bavideo azotinda ezali kokende mwanga mosusu ngai bolimbisa ngai na ba émission na nga natangaka fils Mukoko te maza na pasi abeli fils Mukoko mutu na nga mutu ali boso tosala na ye interview oyo andima aleka na tindika ntango nga na bandi kocouvrir biloko ya UDPS ezalaka fils Mukoko tosali na ye masolo ebele nakoki koloba ngo awa te yango makambo nyonso fils asalaka
nga na répondaka ye te na reprochaka ye te nayebi pourquoi. En tout cas na question wana limbisa ngai masolo ya fils Mukoko. Je cite son nom parce que yo mutu lobi yango mazana pasi cordon abeli tomoni ari magie ki kotala ye kasi jusque là lo mongo te saim na pasi azana ngona lokolo ngai na koloba makamwa fils Mukoko te. Fils Mukoko mbala liboso abela eza pe yango yo te. Soki fils Mukoko abeli ndapena mutu ko bela ti. Pourquoi yanga bolobela kango te? Ya otokolobela tout à l'heure ozobala. Non, kobala eza mabete. Donc ngai na kolobela makambo ya fils Mukoko te. O Henri Magie kotala ye. Ye kala Henri Magie na kotala ye liboso. Si ba Henri Magie bango ne bana ko ya ko beta bato IDPS. Hein? Bon bana ko ya ko beta bango ti. Le la kotala ye na intérêt ni. Faut réfléchir. Président Miguel. Bon, pour ma président Miguel, nga na yebi nanga makambo petit. Na yebite, mais boye bakaka ke IDP c'est dans parti de masse. Makambo koki kozanga te. Makambo kozala. Et puis na bana moni ba combattant nyonso. Bakaka ko na bana oyo papa na mama baboti. Papa ngona ne Tshisekedi, mama ngona ni mama Marthe Kasalo. Oyebi ke soko boti bana so kozana ndenge mokoti. Nana zana bana 5 ngaka mwasi. Mais bana o bato ba yebi o ba mona penda mona ba émission, ezalaka bana na nga ya basi. Et pourtant j'ai 2 garçons na lobela bango ti. O ya mobali ya muke na na maternelle, mais bato ba mona ye par hasard boye. Basile baka ba Basile mi balé. Mais Basile o ya mi balé, o ya landi mwana nga liboso Jorgi, ou azosi sa université. Nane oyo kaka mais asala kanga boye au moment où je vous parle moi nananga azana ndako nanga te ça fait presque 1 mois avec on vend pas ya oncle naye parce que ba violon et là qu'on s'accorde te ndenge na olingana na kumbela mwana pas au mona makambu na ye avec la jeunesse et tout c'est ça. Bana ozo mona badana ba IDPS wana bango nyonso bazwa cour bien pété et pas ya sphinx. Na bana tobotaka o mona bana mususu ata baza 6 baza bien moko akonyoko la bino. Ezala kandengi wana. Na IDPS bozo la kaka rose ezala kaka bien non. Ezala bana mususu ba monisa ba parents mutu pasi ezala bana mususu mona ba yo rappel ba tout ezala bana donc bango nyonso baza na kati kaka IDPS. Mais ne so ke loko ndingone sala minde ba voisin ba profitaka. Toke kotala fils Mukoko, toke kotala bona boye. Boke ni kotala bongo mba kala wana opposition botala ka été pourquoi. Na pouvoir ni boke tala bolingo pesa ba leçon, bo la kisabiso ke bolingi fils Mukoko ko le kabiso. Oza sir bato tala fils Mukoko ba leki ko linga fils Mukoko ke biso. Eza ki matifi. Baby ke fils Mukoko azala ka skaba na ba journaliste baza wana. Ba caméra eza wana. Ba ko filmer baza wana. Et puis mutu ya malamu, so akeko tala mutu. Akolinga te batu bayeba. Po boyebe ke visite na ye na suka mwa katuku bianza somba mwa sukali somba mwa nini. Mais so ozo pesa batu bayeba te kotala ki mutu, otale oleki na yo. Kotala wana po ya ko filmer eza ba je ba politicien. Yo ba bengaka visibilité. Oh yo kaka mutu mo wana ke sala don. Amemi ba fanfare, amemi ba journaliste. Oh mama kingandi. Ba mama wana. Baza rebele ba prépare baza su ba député, ce qui ndenge nini. Baza rebele. Oki kotala ba orphelin. Na siba kuna pa. Non, kene kotala ba orphelin, pesa bango biloko nzambe mutako mona yo. Oyo ezali don. Ezali lisalisi. Basala kangote avec des tambours et des trompettes. Donc binope bon kitale na mikolo ya. Oh, ngale se fils Mukoko aza mutu nanga to saline makambo ebele. Oyo ngala ko loba na émission te. Mukoko aza complice na ngai. Mukoko mutali boso akoti sa vie na tindikata na bandi makambo ya politique. Akoti sa bambongo na ye na chaîne oyo.
asala ba émission ebele na tindika faut que la reconnaisse ça. Voilà, merci. Attends, il fait qu'ils sont menés dans la émission Oyo, je crois que c'est déjà un message. Rien n'empêche que allo babo ka moi si bon $100 yango yoko le fils mukoko pas obela. Eh ça la nini? Fils mukoko za mwana ya Tshisekedi. Fils mukoko soka ba bavir bebe rere zali. Si vous yango to tumbaye? To tumbaye te. Merci Cordon. Papi Kamwasi Kasili solo oyo tobetsa ngoma mulai 2023 kana mingite balobi bana batu mususu bazo kende déjà bazo organiser ba structure balobi 2023 élection ezate pambate bozali ko projecter recensement pe batuni lisusu en quoi candidature ya Matata Ponyo ezo swai de pes po bolobi az adversaire ya taité. Mais ndenge nini candidature na ekomi kopesa déjà mbutu pe déjà bozo kimisa ba élection na 2023. Bon, ko kimisa ba élection biso to organiser ba élection te. IDPS ko organiser ba élection te. Ba élection ba to organiser ba dali seni, o dali indépendante. Seni. Alors, wana na ba question faut ko tuna ba konzi ya seni. Bango ne batu, dans la compétence, ya koloba ke non, vu tel dossier, ils ont exigé biso, te pousse à l'élection. Mais bino ba communicateur, vous avez déjà qu'au projeté, non recensement, non boé, ça annonce déjà quelque chose. Non, na lobi boé. Biso to ça la souhait. Mais biso to ça na droité. Tu as la compétence pour faire décision mon côté c'est l'élection. Et dans la souhait, élection limite comme ça la tête. Et non glissement comme ça la tête. Non, glissement comme ça la tête, ça souhait na biso. Mais na lobby boui. Seni soki amoni que ba exigence oh ya sengaka pour organiser l'élection ya bien libre et transparente. Que moi, quoi qu'ils aient pas de difficulté, c'est à eux. Il y a aucun peut-être, je crois, dans le président de l'Assemblée nationale, pour que en tout cas, tu as annoncé pour Samouké parce que, vu tel point, ils ont une réunité, tu es incapable d'organiser l'élection. Ça arrive partout dans le monde, mais ce n'est pas un souhait. Alors, question lobby pour la Matata Ponyo, que IDPS est bangaye. Tobangi kutu Kabila te. Tobangi nani te awa nani Shadari. Ba tala. Nazana étudiant moko tozo sisa na ye. Azalaka soda. Mais azali membre na PPRD. Na sina kuta na ye na bureau ya président ya Ligue des Jeunes ya PPRD. Collègue na ngana université. To swana na ipen wana. Azo balanga clairement match c'est si là qui pouvoir déjà te stopper ça qui on pas ya Shadari. Azo c'est clairement oui. Abi bobo mona bino nzo to bosala so bosala Tshisekedi akobiba président te. Bache machine à voter. Frère Martin kota kwela ki yango wana oba to yeba kapete na bimisi eloko yo. Frère Martin ayebisi ba militant na ye na bato nyonso batala ki prêt pour la voter. Bon voter na machine te. Bozo ba papier ata ya toala. Bozo makasa manga boke ne kotana ba irne komaka ka fayulu. Mais mama sikoyo bakotanga makasa manga ndenge nini. Boye ba makasa manga na ba papier ya toala bakotanga na poubelle. Donc yemo ko zo ba voix na ye atia na poubelle. Mais yoka mayele ya fachi. Hein? Facha tindi batune batali bebisi yaya. Bon wana ezari ye loko yate. Facha bi c'est vrai, na lancer. Facha ba gini. Avec ou sans machine. Ah, token. Frère Martin Soutoukabou retard. On a quel cours constitutionnel qu'on déclare Papa Tika. Bah quel cours constitutionnel qu'on déclarait. Bah ça y a 3 résultats différents. En bon on a battu à 5 causes. Oh Fayou le 58%. Bah professeur Kalele, bah 62%.
Yé moko fali loyer, oh c'est ba biata bino moko. Réellement, si vous avez allié, comment vous avez quitté avant de réclamer awa, vous avez un résultat dans bango. Donc vous avez forcé et si maté. Madame mon frère Martin, à Kotamai, a commis danseur, so ba benga une invitation à Kingakati, yoka luketo makasi donc bibina bina. Donc matata obangi sabino le logote. Akobangi sabatu na nini? Ye mutu déjà cour de cassation. Ebe bukanga lonje silite matata kwenda yandi. Nalobi Kikongo matata kwenda yandi. Donc akokende kaka. Wapi? Kuna nsi ya vala. Donc akokota warke. Warke akokota yango ba dossier ebimi ebele lettre mususu ebimi. Ebimi lelo. Mbongo ba pesa ki ba so mosoki ba ngombe na bangulu pona bukanga lonzo. O to lettre wana te. Mama nanga donc ministre ya finance a komeli directeur la banque. Abimisa mbongo. Na zui dossier wana lelo. Ni bato basaka na mbongo leta. Bongo biloko ndenge on etika la impuni. Vraiment. Je préfère encore ata moi soki 2 ans soki une année ya caméra salaki. Matata pe sala ngonano. Ah, les caméras comme ils sont moi malam. Non, na lobby on etika la excusez-moi, on etika la impuni. Asa quand même ata tant au caméra sali. Pour que caméra quand même adaki incarcéré bon matata vraiment attends 1 mois ya vungulete. Mbongo ebele ya l'état ebimika kandengi wana et disparaître. Peuple congolais bénéficier nango te. Non. Samba Olonga, cour de cassation, bazo benga, babengi bache na date. C'est pour bientôt. Soki alongite nako samba. Nzela selemba we wo. Voilà. Voilà, merci Nayo, le coordonnateur Kassi. Tomoni pe Bahati Lukwebo azotinga alongwa union sacré pour juge naye candidat naye asa kwea ki alubolandi etina bureau usale chasse à l'homme alinga longwa naye union sacré. Makambo wana fo esila makambo ba kota ngana o sepela nango te. Juge ya mutu azalaka te. Bongo siko soki lelo boye okufi juge na tikali ya nani. Ezali juge ya république. Batika makambo ba kota wana. Eza bien te batala intérêt général. Pour sikoyo juge na soka ye. Donc na kati ya cour constitutionnelle on teteka ba dossier ya nani. Ya Bahati. Donc juge bana yaki bana tongo Bahati Lukwebo Bahati sénateur. Donc bana tongo ti pourquoi abalo teteka makama Bahati. Non, ayeko traiter makamu ya nation. Makamu ya mboka juge ya mutu azalaka te. Botika makamako wela bakota wana soki juge ya uti na kamususu azui tubeti maboko parce que aza yokutu président ya parti na fo bisa oke kuna pona parti te oke kuna pona nation sala musala matisa kombo ya Congo likolo c'est tout. Alors soki a décidé à démissionner à longwa na union sacrée ngana ko betile maboko mais atala Moïse Katumbi depuis la sangani na Kabila. Mais on longwati. Malgré ba futembo. On longwati. On longwa pona nini? Yo mutu na tongo telemi boye ba pese ba honneur policier kauki mamusu policier na lieti. Mais yo so le o meliti ba se elio maki policier na mamusu aliete apesi yo honneur ya tongo porter arme kana policier mutu atenga mi boye nzala. Ba porter la arme pona yo. Siko yo longwe na yo. Mais mutu musu okena ba porter le arme wana. Qui part à la chasse perd sa place. Ok na yo, mutu musu ko remplacer na ye. Alors c'est que bozoye là ba intérêt, bozoye la nation te. Là en tout cas, je regrette. To komi ko mana suka ya analyse na biso to pese éclairage sur ba question d'actualité mingi ya République démocratique du Congo kasi to tuna opena nu mutuna oyo to ko silisa te mutema pasi sange to tuna yo cordon munene boye bakila fonge kitoko boye cordon obala te kala minto ningo bala kala no zo ika mama ya nyongo olobi obala te
olingo bala mikolo lobaki ba tozo cotiser déjà kala mingi te tindika na fête ya papi to sala émission bien na suka otuka ngana ke na mawa te ka do bala na oti donc faut répondre oui ba respect nyonso nzoko bala na oti. Chers internautes, nous allons répondre quand même. Et ça n'a pas si, mais ça peut la raison. Na bala quitté pour na makambu mi bali. Ya liboso tangu na kende kina la nasa la procédure normale. Bokilo na nga mona kingai mwana muke. Botala elongi na nga bien. Maïka ko zumenga si possible. Na elongi oyo, so na bisi batu na 50 ans, batu bandi makati. Nga dana ti OK. Nga na botami le 15 novembre 1972 na clinique Ngaliema. Mutabotsaki maman na nga zaki mundele, c'était un certain vendredi 17h45 sous la pluie. Voilà avec les détails. Alors, tant que na kendeki na fiancé moi sinanga, j'avais 24 ans. Papa na bango. Tala bota longi nanga, bota ce qu'on a 24 ans na la ndeni. Papa et madame amona kinga lokola aventurier à Saranate et puis na beta no li solo o daki secret, papa na bango a betangai. Pour andima kite na Taïwana na 24 ans. Na ko kozwa mwana na ye na mariage et yango esalaki ke to continuer le kola na neti ba chéri et comme que madame akomaki na zemi mais tant on a na zemi na yaki quand même après kokanga le pango donc naza na facture na maboko ndesi ko na lingina honorer na officialiser na pesa bana pe valeur mais na époque wana ngoda nga peka moi passe parce que na époque ya Kabila na ndakina mbongo penza pété et ngoda difficile et ngoda la mariage peut-être ya soni mais bosali ka mariage pour que ça la mariage na c'est le mau muke groupe kati muke kureke siko to ça la mariage na époque ya nani Fachi Beton ye mokonde invité d'honneur atako yate. Mais à côté de tu peux dire que petit naïe, conseiller naïe, ne yazo bala la honorer madame. Bah donc aussi ma voile, moi la nga licence. Bon imaginez faites ne kozala mariage des rêves. Donc libende ko latama, soki na bala kité, ba raison yangwana na tangwa Kabila, tutaki na mbongo te, pe na daki pe trop jeune, ba femme ba molenga aventurier. Mais si koyo na mande fois pembe bimi bamoni ke na responsable na appui ya Fachi Beton na Augustin Kabuya oye ba parler na banani son excellence Nana Manouani na Kiumba ministre près le président de la République donc wana gali mariage ya famille présidentielle. Voilà, merci to comme na suka bolandi ba raison pour Wandero Imanima. Ah, ye munoronyo so ana bala na été boyo qui réponse to comme na suka. Y analyse na mission mokolo lelo. Un grand merci à maman Angèle. Eh, na rectifier, na bi paré hein, to ba paré. Na bi ne bon adam marraine bon. Na cheka ba paré parce que là na mobile va comprendre voilà. Na rectifier kaka. Voilà, to comme na suka ya émission na mission mokolo lelo. Un grand merci à maman Angèle Pumbu, grand merci na boss Rifin qui sont belongo. Na papi Kelly, un grand merci. Na sima caméra, montage, tout ça qui na ingénieur Mike. Nous allons dopé merci na invité na biso to comme na suka moi lilobo ezanga ikolobama ce qui ezali na ba landi na biso nyonso. Boza na confiance à Fachi Beton fumo di tunga to utar ekosimba. Mais ba Rwanda nyonso bozo na émission yo boyebisa Kagame abongisa bisaka azolongwa pezo songa na este roi asaye. Voilà. Merci, bye.